Mbote, bonjour, Nabalandinho sur Célé News TV. Célé News TV, le lot et Baki Selbino, une émission socio-culturelle qui reçoit pour vous les différentes marques d'invités. Une émission socio-culturelle qui est intitulée À votre honneur. Et à votre honneur, il y a le lot qui est bel et bien présenté par votre humble serviteur Barézi Baza, autrement dit cadeau de la presse. Na parcours na biso ya votre honneur, il y a numéro ya lelo to ya ki kota la président Herman Kasongo et à ma grande surprise dans monde différentes artistes, comédiens, comédiennes au bas s'appelle Sarabiso de partout ailleurs, Kinshasa, Poto, partout au Botal Rabiso. Et sans plus tarder, à ma droite, j'ai une dame connue de tous, elle se nomme Fatou Kayembe. Là, je m'en vais directement lui dire bonjour. Bonjour. Bonne santé madame Fatou. Santé ça bien. Ouais, dans parcours na biso to monio awa na tournage ya Herman Kasongo. Je sais pas, ba relation nino bozo tissé na Herman Kasongo aza jeune artiste oyaye lobby bino parmi ba icône ceux qui to bito bando compter peut-être parmi ba icône ya théâtre sto cinéma congolais, vous êtes parmi mais to monio appel na yo oza awa na tournage, je sais pas. Et c'est passé une relation ni bozo tu sais en commun. Oui, ma relation est bien. Herman c'est un frère, c'est un enfant. Onga il a bimi ça na groupe nanga et après OK na groupe Simba. Tant ça msa nae amoni peke fa pesa honneur na maman nae à se présenter dans msa nae. Donc il y a ma bezate quoi. OK, donc si je comprends bien Herman aza mwana oya wuta na groupe ya Mama Fatou. Les oiseaux rares. Ouais. Ok, d'ailleurs, pour te soulever pour moi, pour mon corps, les oiseaux rares, tu évites évolution, comment? Ouais, ça va, sauf que n'a pas mis ça qui n'a pas qui est bloqué à kin, n'a pas mis ça qui est chaîne à kin. Pour l'instant, on a les canons net, jusqu'à ce qu'il y ait un linga sur les canaux télévision à kin. Ok, apparemment, je sais pas, wana eza cause à la méchante envers le public na à Kinshasa ou soit, je sais pas moi, beaucoup me préférer beaucoup plus Libanda, je sais pas. Libanda, eza na ba retombé à bien ou bino bozo préférer plus Libanda au lieu que Toyebi que Kinshasa eza raso que confirmé et puis par après au commis Libanda, mais beaucoup plus yo arrêté pour que la PMI na Kinshasa déjà na confirmé nanga. Oyebi nga ayebi Fatou abanda na kin bayebi ba parcours nanga bayebi partout na leka sauf que na ba raison moko o ezaka getalinga na leka no pour l'instant na net mais ça te que to privé ba fan na biso kin parce que loko to kenda na ngokuna ezongela bangoka awa donc il y a grave ezate ba mona bisoka. D'accord, c'est bien. Ok, maintenant, je sais pas, net au lobby na net mikolo ozo les cas, je sais pas, film ni ne uche na net na mikolo yo et puis je sais pas sur les les cas na site ni bon, je sais pas. Ouais, na chaque film à liboso au nom de ma mère. Na SPLSA TV ya la patronne Nana Takaza. Donc bango ba monaki ba nombre de vie en tout cas. Merci na ba fan nga po balakisi nga vraiment balinganga. Et puis deuxième film était kokota nini mwana pondu. Bilombo boza batonet beaucoup kokota bo mona ba nombre de vie. Na aussi ça deux films sikoyo moko yecho kende lelo. Donc wana titre nango eza ba mama mapa. Ba fan nanga déjà batala SPLSA TV pour elo SPLSA no na net loka SPLSA TV ezate ba mama mapezo ya c'est les news SPLSA rappé batuna net. Ah oui parce que na binana Takaza SPLSA TV eza beaucoup plus pour na bino ba comédien. Oui. Donc film nangezo bima d'ici là na SPLSA TV ba mama mapa bomu na ba acteur ya Kano o bomba message ko SPLSA bino bazawana donc dans les beaux quoi te ba no ba Kader baza kati ba vient nga modero totokani ba ser nga ebaka ta ba couleur ba suzi bantu mo sa pembe ba Teresa de bacteur penda o ba sala musala na bino bomo na bango bana kata film wana da botala ngo déjà pour boyebi ke boza osepila. D'accord, merci beaucoup. Na bandi ezo SPLSA babi moi général de FAO depuis Kenya. Na droite na e bazara mingi na moi Mirajab le tout puissant donc ba propos ne SPLSA bango. Bon, en fait, Maman Fatou na moni to komi déjà presque na fin ya entretien na biso parce que beaucoup plus les équipes pour na Herman Kasongo. Ngana yo to regarder contact et puis prochainement to ça la une émission ensemble au to le bela vraiment les oiseaux rares et puis to ba évolution na Kinshasa et puis na évolution na sur internet, je sais pas. Moi ba remerciement et puis mot de la fin par rapport il y a c'est les news et puis par rapport il y a votre honneur.
il y a numéro ya lelo. Ouais, remerciement Liboso, na remercie Nzambe. En tout cas, on fait un chapeau pour ya mystique. On y a mais il va venir en Dios ngadia. On y a mais mystique. Donc ça y est penza débiter quoi. Donc il s'appelle l'hôtel de Yazali. Non plus ça va faire dans tout. Ba bisou na bino boye binga pour na bino pe ponanga. Merci na batu nyonso oyo ba yeda kinga pe ba yedanga toujours na ba film nanga. Ba ninga nanga ba yaya nanga ba master nanga ba leki nanga. Merci na bino tout Papi Kader, Suzy Bantu Mosa Pembe, Teresia Nana, Modero Totokani, Mayo Chituka Boze Bele. Merci na bana ya poto ya solo. Ya lokwa petit nanga Rosette Pams ba bimo la Londres moko. Akangi Londres mobimba mystique petit nangai babi Rosette Pams akaba atala te babi obo kazu atepo yo yebi quoi Lydia Kwama masquin petit propre à la Valentin Miliki Diram Makaya la merveille Omokoko balobi mignon garçon babi taka la merveille ana beauté moro et puis à beauté en tout cas félicitations mon garçon bravo à toi fiston dinanga ba nanga na bimisa fiston dinanga ba Herman Kasongo boze belé na lingi bino o ayoki komota silikate ba Rose ba Mosengo baze belé donc na linga bino na linga ba fan nanga botane filmer parce que moi ba vie na bino na yango esaki nga zambon donc ba faut botane belé merci l'émission non pour vraiment to comme mon émission net c'est belé bêtise au bengi artiste au bengi star l'émission et puis tu parles de n'importe quoi aux okoma ba n'importe quoi ya moni lelo peut-être msusu oye pasteur moro boto artiste mo na sa émission aboyi po ba bimu yaka moko afing ça ba yaka tout donc bo changer bino ba chroniqueur ya ba net vraiment bino bo changer poto lembi bino o vidéo akufi yom to boma kié point d'interrogation bo tiko pesa ba information mabe pour na ba artiste toza wana pour na bino pe boza pour na biso so boko mo boma biso na ebite botika na banani ba kufa to mona te botongela bango ndamba mokili na lola pourquoi bolinga biso ba otoza to kufa da botika eza mabe botala tala mingi musala meta mpinga maman na Juliana Marlène Kasanga na babi maman na éternel mon ami ebelela epela mon armi donc ba bisou na bino boze belé so na mina tanga bino nyonso Hervé Aurore les Majestiques babi mobali ya pembe depuis quelque part lika pembe na London Hervé Aurore ba bisou na yo ba bisou na bino tu bana les fraternités babi fraternité entre nous na WhatsApp tina ba mikili bientôt marche de santé donc botinda mbongo ça numéro na contact na bité bata je sais pas moi ba rozona na mabete elle s'appelle Loroté mais na to pesa numéro na dernièrement na mambo ya ndeko na biso moko azwa ki maladie mais ole muta sala marambo et pesa melaki numéro mais comme bêtise donc na nga bien yoza numéro non ezali dans les bons pas de problème un grand merci pour la patronne ya chaîne Christelle La Rose babi taka mutu kombo Rose donc à Cano Christelle La Rose de gros bisous à toi en tout cas Oumela penda po bino penda nde bosa la keno ba artiste ba tala ma partout donc boye barande bosi sango ça appelle l'hôtel et le bi papa chéri. D'accord, merci beaucoup très chers téléspectateurs, il y a Sele News TV. On a boyo qui ba propos ya Fatou Kaembe, une actrice comédienne de Kinshasa. C'est déjà la fin de notre entretien à suivre parce que Tozana Herman Kasongo. La suite continue. C'est Frida Bachar, mais Naëli Bino Sanga Kitoko, Balobi CL News TV, CL News TV, Babi City Kitoko, Yenom Pepa Kitoko, ya Yemoko Christelle La Rose. Balobi Christelle La Rose, fille à bagage. Babi, il y a différence. Là-bas, zéro. Ma bé, Babi CL News TV, Babi City Moko, ils ont news, ya Kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali